Maman et papa et décoré boigné pe bobongo eza rabino quoi nazo ko baka malé maintenant na buku ya ndeko na ngai Chris Jabal Kisendo kota kabola velina kota na kati déjà et moi na kabola velina na mona je crois la zaika na sia na tant na présentant qui no lenge ya otanga buku na pesa ki mon exemple ya ba buku ya ndenge na ndenge siko ngala kutani na buku ya toli so ba ngobi on ya buku mo so pesa toli concernant kozala botosi kozala na botosi pe na bisayi malamu na lisanga isika to sala. Alors préface les kaki préface za ka netika maloba ya bandeli awa na moni zali moto muso mutakomela ki bango préface toluka mo katikati poto yeba vraiment préface différence entre préface na avant propos na introduction et puis na oekolanda. Voilà, si on a avant propos na sa nous comme lecture veut dire el pipo alela la ekotanga na lela lecture babé. Donc voilà, avant propos la charte de la politesse et des bonnes manières. C'est chaque jour que les règles de politesse sont violées, non seulement par des personnes qu'on considère vulgaires, mais également par celles qui sont censées être des modèles de société. Modèles de société. Chacun de nous, en parcourant ces manuels, se rendra à l'évidence qu'il est arrivé à bafouer ces règles au moins une fois dans sa vie. 35 ans déjà, kiss. Ils ont quand même, ils ont ça, ils ont la musique. Ah, côté il faut pas pour ça la mobo. 35 ans la fois passé, mais les lots, l'eau n'a voilà. L'eau n'a 35. Donc voilà.